Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la affaire bolingo ya mama top na papa alema bana somo bandeko nanga ezalaka bongo affaire bolingo bandeko nanga ebandaki ndenge nini ti lelo tokomi awa ekomi pe esuki pe ndenge nini. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino mama top wato muswahili moko ya tongo balobi ye penza azalaka na ye kaka nani lokele mutu ya ferigola na système moko ya tokos makasi. De l'autre côté peto ekomona papa Alain Mabana député na biso ya tongo. Papa na biso ya kitoko wapi papa na biso oyo asepelisaka biso na niveau moko pas possible. Papa na biso oyo achangeaka surtout et encore ba humeur na biso ata soki olamukaki na mwa kandenge zalaka na mwa makambo na mutu tongo ko otala papa ale olobi ke non il faut kaka na seka, il faut kaka na sepela, donc ezalaka bongo. Bandeko nanga affaire bolingo ya mama top wato na papa Alain Mabana nini ezoleka makam nini ezoleka bandeko nanga affaire bolingo oyo ebandaki ndenge nini ezokende pe wapi ezokende na mariage to ekosuka kaka awa bandeko nanga wana ezande mituna ka ndenge biso nyonso totunaka batu nyonso batunaka nde mituna ya lelo siko bandeko nanga avant tokota na mwa mozindo surtout ya basije na biso to mwa makambo na biso ya lelo ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne à Bananzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga comme d'habitude ezalaka bien ceux qui ozolanda Étoiline Inès TV. En tout cas zwa moi kiti na yo vanda penza na système ya bien. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni. Côté mosusu baliaka kaka car on ne sait jamais. Liaka na yo na ndenge ya kitoko. Tia moi fufu, tia moi kwanga, tia moi mbisi na yo, tia moi musuni, tia moi soki ndakala. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote pe mosusu ozoliaka, kote pe mosusu matisaka volume na système moko ya kitoko. Kobosa na pete, kosalela biso partage na D4, 6, 8, 10 personnes na WhatsApp na yo. Côté mosusu tiela biso ba j'aime. Côté mosusu salape commentaire na yo na système moko ya bien. Étoiline Inès TV allez là ba commentaire pas possible. Nana linga ba commentaire bandeko nanga na lela commentaire. Hey somo. On a boya kande ezalaka ba commentaire ya mafinga. Soki ozoya na ba commentaire ya mafinga na kotia yo mopanzi na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo affaire bolingo ya papa Alain Mabana na mama top wato bolingo nde makambo. Côté mosusu toye kotala pe film sika le représentant et pas ya yemoko poutine plutôt de l'écriture balobi
ya komaka. Soki maman lambi, il faut to lia. Donc soki maman lambi, il faut to consommer. Yango nazo senga famille libota. Soki boza bolo bakaka oye. De l'autre côté, tu es comme on a payé moko mams pombasen si la bisalo film masika. Inattention na système a kitoko. Maman si a commis. To kende to consommer na système a bien. Soki les abakouk baza awa. Bolo bakaka tino. Tozali na système ya bien na nina yeba. Babakouk famille libota. Naboy nanga polémique na système ya bien et encore ya bien makasi. Côté mosusu to komona papa ale mabana mwasi na ye akufaki déjà, ça fait de cela année moko to 2 ans hein. Mwasi na ye akufaki ezalaki sango moko ya pasi, sango moko pe ya mawa makasi. Alors, ebele ya batu bazela kaka bamuna mwasi ya sika ya papa Alain. Parce que ezalaka bien surtout pour na mobali. Ceux qui âge eza déjà, ceux qui mutuaza déjà dans les quarantaines, à côté dans les cinquantaines, ezalaka bien surtout mobali azala na mwasi. Parce que tout peut arriver. To souhaita kate, mais tout peut arriver. Ceux qui oza mobali déjà na ba âge ba quarantaine, 50. Ce que vous avez moi cité et que vous allez bien au bala. Parce que na ba ajuana, kuti kokweya, obeli mo makamoko boye, suko peut-être mtoko sokola yo, nana ko sokola yo ba leki na yo, mais ce que vous avez moi si obando sokola kayo, moi si obando sunga kana ba makamu susu. Alors déjà na âge ya papa Alain, ebele ya batu, na mitu na biso ebele ya batu na mitu na biso, totiaka déjà que non. Normalement, moi, si papa Alain Koufi, il faut papa Alain à Salanini, à Bala, Zalana, moi, si Mosusu, Talaka, Mosusu, qui n'a musala, tangwa zongi, quand même, moi, si Zawana, ayebike papa zongi, na longola taba chaussette, na tela yata mai na bassin, tiaba ba makolone na bassin, na pesa moi massage, moi, nzoto ezonga na système moko kitoko. Et du coup, de l'autre côté, tu es kota la paix Mama Top. Mama Top depuis kala mobile ne akufaki. Pona Mama Top, ezala ba mama mususu balinga kana bango teke na parce que mobile nanga kufi na vanda nanga na bala nangai. Ba mususu ba préférer na bango a bala na ye. Mais ba mususu au moins ata mobile akufi alobi na boko la ka bana nanga bakola. Ba makambo wana kubala kokota lisusu na ba famille mususu o bandela vie ni susu a zéro batu ebele baboya kana bango. Batuneti ba Mama Top azana ye alobi te na natia nanga ka musala nanga liboso na sala nanga ka musala ba makambo wana bikota kota na boyi nanga. Alors ebele abatu bakomi kota lela déjà Mama Top de l'autre côté bataleli papa Alain. Et du coup to komona papa Alain lelo député moto parlement façon zolo ba parlement na ye wana lobi te na zana tan wana te ya ovanda wa kotala ka télévision te. Tananga eza okende parlement koloba pona bino. Koloba ba problème na bino na parlement wana ndeza la musala nanga. Papa Alain zolo baka bongo. Et du coup ezaki na fi moko beja nde azalaki moi chéri ya papa Alain. Chéri. Et du coup chéri wana donc musala na ezalaki ka aye après quelques heures azongi na ye ba kopesa ba mbongo tala ka député. Et de l'autre côté tu es comme na Matop aye kokota bande konanga. Bakati esuki moi teinture na ye bondi mate ko za Mama Top Mama Top azala mwasi kitoko azala mwasi kitoko Mama Top azala ka déjà dans les cinquantaines na boy koloba âge na ye mais ko tala Mama Top bondi mate ke Mama Top azala ka déjà dans les cinquantaines o kanisa ke non Mama Top peut-être comme étant na ba 42 ans bondi ko kanisa bongo parce que ayebi ndenge nini ya kozwa ka soin ya nzoto na ye ayebe ndenge nini ya ko s'entretenir. Le loto mona ba mama ebele to basi ebele déjà à l'âge de 35 ans so que tali ebo elobi mutu azamani mutu akala makasi mais batuneti ba Matop o tali ebo lobi te o eza âge na ete bande konanga jour na bando sala biographie ya Mama Top to bo pesanga âge na ina ndimaki te. Nandima ki te na lobi te oyo koki kozala âge Mama Top te. Pourquoi bolingi bo kolisa Mama Top? Zo keza âge na ye mais kotala
façon azwaka soin ya nzoto na ye, façon azwaka soin ya makambo na ye, bokondima te ke Mama Top aza dans les cinquantaines, bokanisaka ke non Mama Top aza dans les quarantaines. Ebele ya batu. Kutu soki balobi ke non Mama Top nda azalaka mama ya dada. Ebele ya batu bandimaka na bango te. Ebele ya batu bakanisaka ke non dada azalaka nde leki ya Mama Top. Ebele ya batu bakanisaka bongo nzoka Mama Top azalaka nde mama biologique ya dada international. Et du coup Mama Top aye kokota na ndako. Papa l'a présenté ya lobi oyo ndako na yo. Yonde Queen Mada, mama mokonzi ya ndako, a déclaré bongo bandeko na ngai. Somo. Siko tala kaka mwasi ya député. Mama Top nde azana contrôle makambo nyonso tu na ndako. Mama Top nde azotalela makambo nyonso ya ndako kandenge ezalaka. Mama Top nde azopesa ba loi na ba travailleur, azopesa ba loi na kokota na kobima. Bandeko na nga. Ebele ya bato après épisode oyo. Makambo na obetela bino lisolo, eza na film na biso ya les représentants. Bandeko na nga. Après histoire ya Mama Top na papa Alain Mabana na épisode na biso ya 7e épisode, ebele ya bato balobi te. Papa Alain Mabana na Mama Top ba forma déjà couple moko kitoko. Pourquoi bakoki pe ko bala na te na vie réelle ba bala ni penza. Soki ba bala ni pe ko kende kitoko. Kala wana to bando mona mingi na ba film ebele ezalaki kaka Papa Alain Mabana na Mama Léa Ndaya, à qui d'ailleurs que nous saluons en passant mon Swahili et mon luba moko ya tongo penza makasi. Couple na bango pe bando simba ebele ya batu bando kutu ko kanisa ke non ya solo penza Mama Léa azalaka mwasi ya Papa Alain. Batu ebele, il y avait même de ces personnes qui ko confirmer jusqu'à ce que Mama Léa ayaki ko démentir ba makambo wana ke non Papa Alain aza na relation na yenga pe na za na relation na ngai. Et du coup, tu as constaté que non, makambo wana lisusu ezalaka lisusu témoin, silence et koti. Et du coup, couple oyo ya film na biso les représentants, ebele ya batu ba sepeli nango. Batu ebele ba sepeli ke Mama Top na Papa Alain Mabana babalana. Na vie réelle, ebele ya batu bakomi koloba bongo. Yango na lobake, bandeko nanga. Internet oyo, ebomaka batu. Internet oyo ebali sakape batu. Internet oyo zalaka somo. Mais batu mosusu soki otali bango bongo lobi batu o mibale soki babalani kitoko soki babalani penza na vie réelle. C'est comme notre sœur star nabiso Belvi Kandila Patrona. La plupart de gens balobaka que non. Pourquoi pas tonton Omar na Belvi Kandila Patrona bazo balana te. Balana kaka couple wane ko sala kitoko. Couple wane ko sala kitoko. Batu ebele balobaka bongo. Lelo sikoto yo kokota pe na makambo Papa Alain. Ebele ya batu bakomi koloba non. Mama Top na Papa Alain balana kana vie réelle. Bandeko na ngai ezalaka somo. Elo mosusu bandeko na nga tobosana kate. Mariage ezalaka bien kotunaka nanu volonté ya Nzambe. Il y a de ces personnes de l'autre monde ba mariage ebele au mona ka mwasi na mobali bakangisi ba photo na bango na ba position na bango kitoko balati ba soki ba polo na ba kilote balati soki ba pantalon na ba kilote nzoka na couple wana bolingo ezalaka te, compatibilité ezalaka te. Mwasi azokanisa makambo na ye, mobali pe azokanisa makambo na ye. Babala na kate que non parce que batu omi balé ba jouer bien na théâtre ceux qui babala li ba okende pe bien ko jouer wana ezaka ba rôle. Mais mariage esenga kabiloko ebele. Premièrement quand ndenge na uti koloba volonté nanu ya Nzambe, chercher la volonté de Dieu. Babala na ka kokota na libala te que non parce que na zui mobali moko azana mbongo, parce que na zui mobali moko azaki toko to mwasi moko azaki toko yango foka na bala. Bandeko nanga yango to mona lelo temps de divorce. Pourquoi? Parce que to bala na biso kaka to bala to kota na ndako libala to kota. Mais mariage ezalaka bien avant bo bala na botuna na nu volonté ya Nzambe. Soki yo mobali omoni mwasi avant o bando draguer mwasi wana sambela
belela nanu surtout soki okomi na temps kobala ozoluka mwasi ya kobala belela nanu mawa nzambe loba nzambe est-ce que mwasi oyo nazoluka mwasi oyo namonaki lobi est-ce que eza mwasi ya vi nanga to mobali oyo aprochanga lobi aza mobali ya vi nanga bandeko nanga après ba prière soki omoni ke nzambe a répondre wana nde osali pa na yo soki omoni peut-être que non réponse eza nango négative kutu komeka te parce que l'apparence est trompeuse ebele ya bato tomonaka mutu boyo otali mobali mbinga mwasi nzambe nzoka bizaleli bandeko nanga okokima yango balobaka ke no ba mariage ebele tomonaka yango ka libanda kota na ndako ya ba mabale ebele bo comprendre que non avant obala il faut nanu koluka volonté ya nzambe. Aujourd'hui to mona mobali azaki na ba moyen na ye biloko na nyonso ba mbongo ba nini après ka kobala c'est fini biloko nyonso e baby ba business nyonso ekufi musala peut-être ekufi et comme souffrance na souffrance. Pourquoi? Parce que obalaki na yo parce que na lina bala nazana posa na bala mais soki obalaki na volonté ya nzambe omona ke non peut-être obalaki moi sosaki na ilo côté mais ko bala moi sika boye ba ouverture ba opportunité ya makambo mosusu ekomi kofungwama donc ezala moi bongo yango bandeko nanga babala ka bibala bala te babala ka te ke non parce que te bala soki monike eza volonté ya nzambe wana kota na libala bala na yo na système moko ya kitoko ebele ya batu baleli papa alema bana babala na mama top wana ezanga te ngande na lobaka batu nde baleli balobi couple na bango wana esali penza kitoko wapi kitoko ya makasi ngana lobi na nga eloko te bandeko na nga nga ndenge na lobaka na nga soki boza na posa ke babalana tokotaka na ba prière nzambe aza nzambe oya répondra oya répondra ka bandeko na nga surtout soki eza volonté na ye rien n'est impossible donc eza mwa bongo yango partage ya muke bandeko na nga na ningaki na partager na bino Peko ya ko sensibiliser bino ko encourager bino bokendo consommer film ya ye moko la patronne à Belleville kandi ya ba Belleville moi si Nzambe bande konanga avant na suka penza na moi maloba nanga ya lelo analyse nanga ya lelo moi ko seka na biso ya lelo na olingana no na pesa bambote na moi quelques personnes mutu nanga ya liboso penza aza Madame Chimel depuis quelque part napesi yo bambote napesi bambote nanga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe napesi bambote na ye moko Madame Judith Diapovisa mwasi Nzambe napesi bambote nanga na ye moko Ndoi ya motema Ines Jeme Antonia napesi yo bambote napesi bambote na ye moko Masolo ya kati depuis France napesi bambote na Mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal pourquoi pas Mama Vicky depuis États-Unis et Mama Germaine napesi bambote nanga na ye moko Madame Christine Lonongo depuis quelque part ye penza Lovachu ya tongo napesi balandi nyonso ya Etoile Ines TV napesi bino bambote na système ya bien bosalaka ba commentaire to ye bakape ba kombo na bino na système ya bien bye bye la famille et à la prochaine.